Capage TV. Capage TV. Batu balobaki ete ya yo. Watu walisema ikushaurie. Egote yangane logo te. Haitanishauriya na kitu. Pete ingate. Na ikunishauria. Pego shanze na ite. Haitanibadilisha pia vile vile. Olela kikuna. Ete ya kio. To. Te. Un jour okondima ngai. Siku moja utaniitika. Papa oyo atabelaka mutu. Me umutu atana gonjwaka kichwa. Makamuso alobaki na nzela. Bitu nyana semaki iko mubalabala. Mango bela mtu. Mama na mokili tozana ba famille na ba famille. Iko na majamaa na majamaa. Dernière famille na mokili. Jamaa ya mwisho kudunia. Famille ya suka na mokili. Famille ya mwisho kudunia. Famille présidentielle. Iko famille ya baraisi. Ezalaka famille présidentielle. Iko famille ya raisi. Balongwa déjà. Ba changer régime. Iko famille ya raisi. Njo famille ya mwisho kuma famille. Tolobela makambo. Tuko tunasemea famille ya mambo ya nchi. Tangu nasumbaka na chasser ozalaki te. Tuko semea mambo ya famille ya raisi. Tangu nakitisaka embombolo ya nye na chasser ozalaki te mon frère. Atuseme mambo ya bembombolo hapa. Kokotisa nanu batusana mzoni sanga na boloko te. Atuseme boloko. Ekolo nini konde kona ngai? Iko kabila gani ndugu yangu? Ekolo yo. Kabila hii. Ekolo na biso yo. Kabila yetu hii. Bazomi mone ekolo yo Biko banajiona sana. Mbonda. Ndugu yangu mbonda. Usambwisaka papa na ngama makasi. Tuko tunasemea kabila, atusemee baba. Tuko kati ya mahubiri ya kuboya baboyi. Ya kukatala walikatala. Ya yoto yanga. Ya ye moko. Eske tuko asemea baba. Ya yo moko, ya yo moko. Ya kukatala walikatala. Chaka ya yo moko. Atuseme batu. Ndenge nini? Mie je mosumbi na wesa tono. Mutu iko na yamba kuchoya ya tono. Me uko na nilinda. Otiki nga na bomoi. Uko na niacha na maisha. Batu ya wesa dal. Batu ya wesa ya tundu. O basokolaka na piscine na lupango. Benye banaokaka kati ya piscine mu lupango. Banafariki. Nzambe. Mungu. Mobateli na désordre wepona nini? Wenjo na lindaka na désordre. Nzambo azobatela batu mabe. Mungu uko na tulinda vizuri. Azobatela pe batu malamu. Uko na linda pe watu mabaya. Bandumba baswahili. Iko infraction. Baswahili baza mobulu abasi. Iko infraction. Kukonote batu. C'est vrai ça. Iko infraction. Finanga imo. Te finanga ite ko fina moi sa batute. Basema yeko na sula ya ngubu tutamufina emisu. Ngamo kutebi combien de fois na fina emisu. Kara. Mama na fini olisu. Na tangu nakala. Wakati ya zamani. Tuebaka mutu munene mutamayele. Tuikwajwa mutu akichwa kabambi iko mutu akili. Me mitu minene lelo. Me ibichwa kabambi ya leo. Ego kimisa mbamu. Inaweza kukimbiza mbio. Beti ya ngamoko. Sai yangu. Mutu abazoba. Kichwa batu ya bana akili. Papa filme mutu na ngai. Baba kamata kichwa yangu. Ozomona. Uko naona kichwa hii. Na maneno nafaka na kichwa. Inafanana. Abengi shooter. Anaita sasa shooter. Bakoti na kati ya chambre. Banaingia sasa mchumba. Baba ndiko changer bilamba bazokanga ba photo. Banaanza kuchanger mangobi ko bamkamata mapicha. Iko tuma. Ma selfie. Te, ndenge na monaka. Jisi tunaonaka. Okomona mwasa kangi ba photo. Uisho na mutoto eko na jikamata mapicha. Ba photo mususu mwasa seki na photo. Ba picha ngina anachaka tu. L'air a sonné. Isola iso. CGFL Anamongo Luanda Mosika na Hotel Club
santerre na kolela pesanga encore une fois chance to solo la tobosana maso ya mabe eleka bilobela ya batu nasina bwaka pembeni na kotala seyo molongani wanga nalingi yo nakolinga yo wanelaka napesaka nakanisaki nakoki kovivre mozemba sayo nakoki te tosolola lelo tobandela lisusu baproje na biso fufo kerekere ya likama wana wasango tomali mobali oyo ya boga basi balukaka azali awa pembeni nanga ye wana nasala manje ya kolia liboke ya malangwa na lituma ya balokele. 1, 2 présentez vos fringues et soyez bien chaussés. Ambiance général des FAO Hôtel Club Santerre Kendese Oliboso Ekoko Logo Nyamati la toi Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Capage Télévision, merci et bienvenue chez nous. Merci d'avoir nous sur Balingarabiso. Vous partagez la émission Nabiso, Rigokin, garçon wifi, Batono sur Balingarabiso, Kasi boutique, Balatsabiso Kitoko. Lelo na latina bokasi ya maman Nabiso, Emily Dako, Deborah Gracia, Majanga. Voilà, styliste pénal comme Bono Emily. En tout cas, partenaire nanga. Mbonda pesa no chassé wana. Oza pembe nino wana. Vamos na logo Emily. Pesa ma pena Joe Mystique. Filmenga Mpanzi. Comme ça là logo Emily. Photo ça il est sport mais logo sport na estilité. Na cheno logo Emily boy. Ba on se bani ba make-up, ba style nenga na chebo elamba oyo. Donc na défilé na ko mona nenge bandoleka awa. Dadi kuta sepe na ngabi ozongenga bona kikotiko na feste na bité. Emily Fatine de la paix madame ya dadi. Robe oyo ça dépend bien donc Emily Dako wumela logo na yango et en anglais maintenant kanga Emily ba robe mo Emily azana ngo olingo kende soirée place nyonso ozali ata en Australie ya tinda biloko na kaka place ya bien ya sûr aux en Afrique aux partout pour qu'on soit robe oyo ba robe ezali pour sentir merci d'avoir on se ba Hollanda biso bolinga dadi bo pesa dadi espace bolinga dadi
bopesa ye sengo bolingaka dadi ozotia panzi likolo mama Kapash dadi azoya te tozomona dadi te mais dadi ana kitunga invisible eza awa kitunga invisible eza awa faut kosunga dadi aza isuye moko te a célibataire te akoma marié dadi ana besoin mwa lipa dadi ana besoin soutien dadi ana besoin makambo na bino tout moninga bemilinga na bato na ngai dadi badadi natikela bango baliste mais nga so na ye otya logo seke makambo eza so na lati boye seke kasi aza seke Emily Dako azali na Australie papa Dior atinaka bamateriel ya José Mulumba motema ya Beni Barsa atindaka do balumière obomonaka donc nga sona na bakombo na yo il faut logo nga nalingaka kuparachute te en tout cas so bolingi tozala bien dadi aza wana esa biso vraiment bien dadi aye na moswahili dadi il faut pas au poids parce que bando bimi prison bato nyonso nda kokangela nga bimisa dadi boye na boye on dirait babambelaki ozolia te koloba mingi mawe kaka zibulango mpo ezali nango yango wana mpo ye nango kaka nakase pasteur dadi ndesi odefisaki yango ye moto azwa ya yo to oyo ozwi ya ye mutu na oyo ya ye mutu na ile yake topesi yo mbote mama Kapash tunakupa jambo mama Kapashi jambo mama jambo mama jambo sana habari te tosuka na jambo vizuri kabisa tosuka na jambo tuishie pale kujambo topesi yo lisusu merci tunakupa tena sifa pona considération juu ya kutuitisha hapa considération oyo pesi biso ile considération yenye wewe unatupatishiaka toza pe na bandeko tobotami na bango na famille ya tata na famille ya mama tuko pe na wandugu wenye tunazalika nao kujamaa ya mama wala kujamaa ya baba tangu msusu pe bapesaka biso yango te vile pia batupatie yake hayo yo pesi biso yango meweye unatupatishia shi hayo. Amen. Mungu akubariki. Topesi balandi nyonso mbote tunawapa watu wote wenye wiko wanatufata jambo zela na zoya Okay. bien habillé Merci. chunga niko nakuya ba gros bisous mavazi nzuri ukamate hata bizu moya nakanisi lisusu nakanisi su yangiama ba chérie bisous Maman Kapashi kamata bisous Ngate. Ya baliasi boy. na boka ngo moko taitosha saa moya longola na chengo na poche Tika boy. na toshaka hayo nabakia kwa mumufuko. Dernièrement nakutanaki na Papi Kakol Nyuma nikutana na ya Kakol kwenye afaka entraînement kufikin alongoli ya chemu panzi anatosha na tia mupanzi asili entraînement bo rezati alimaliza entraînement kitu inesha potea. Eske na ndaku Eske kunyumba Linda. mama esa kondima atetika tolongola gati tosala nyonso na yango tufake yote nayo tika ngoka na place ebani deja osala mabe tika ka izala na acha tuibaki kumukono. nzama pambola Papi Kakol Mungu amubariki sebo ndo mashini ulituchezesha mubaforme yote na pesa mbote mama biloko kusu eza elakisaka pe ke toza ba mikolo inaoneshaka ke tuko wakubwa soko yo pesi mbote te pesaka pe kitoko te kama usalimie watu haikwake vizuri lobi na kokufa kesho tafariki nakoki pe kotika mokili oyo naweza pe kuacha hii dunia kasi nalobi ete avana tika menasema vaniache nabongisa na bato nyonso nitengeneze na watu wote nabongisaka na bino na nzela mbote natengenezaka na nyie kunjia ya jambo napesi badiaspora mbote na wasalimia watoto wote wa Ulaya jambo napesi bakongole ya mokili mobimba bisika bizwami bino watoto wa Kongomani wote pahali popote penye mumepatikana salamu Nzambe tata pambola bino Mungu awabariki mama Kapashi munena nzoto ebatelaka te ukubwa wa mwili ailindake mbongo ebatelaka te makuta ailindake
kozala nzoto mikie ebatelaka te. Kukuwa mwili kidogo ailindake. Kozala na taille ya sexy ebatelaka te. Kukuwa na taille ya sexy ailindake. Nakutana na bafi. Nilishaka kutana wasika. Pe nakutanaka na bango. Nakutanaka pena wasika. Pe nakutani na mama Kapashi. Nakutana pena mama Kapashi. Mama leo nakoki yo te. Mama leo shikuweze. Oza trop sexy. Uko sexy sana. Obeti motema na ngai. Unatuta mutema ya pasa. Osepelisi ngai. Unafurahisha musali. Kasi. Me. Ebatelaka te. Ailindake. Namona ba femme d'affaires. Niliona wanamuki wale wa makuta. Alinga kolia mbonga mobali te. Apendake kukula makuta ya bwana. Alobi ngane na lesaka mobali. Minjo na kulishaka bwana. Ko mobala moni langa. Ju bwana shinioneye. Ebatela yete. Aikumulinda. Mama pesa kata ameni na makambo na zoni. Mama usemaki ata amene. Surtout masiku tuko na amene ya vitamine, Amene ya vitamine. Na pesa yo parole te papa. Amene ya vitamine. Commentaire kusoba pona. Tuendelee na mahubiri. John Mystic. Tuendelee na mahubiri. Nyangwe. Tuko kati ya mahubiri. Tata pambula yo. Kanisa iko kunyangwe. Nana mama. Kitoko. Mazuri. Mbongo. Makuta. Mapangu. Malupango. Mituka. Mitukali. Ebatelaka te. Ailindake. Mobateleza bobele nzambe. Monya nalindaka eko tu vile Mungu. Na mona mobali ya kitoko. Naliona bwana wa kiana. Bachena serkei. Banamutia kati ya serkei. Anaenda ye moya. Atiki ba diplome. Anaacha ba diplome. Atiki ba mapangu. Anaacha ba nyumba. Atiki ba mituka. Anaacha ba mitukali. Na mona mpena bandeko basi. Ilibakia pe kwa watoto wanamuke. Mama Kapashi. Mama Kapashi. Eloko ekamwisaka ngai. Kitu enye nanishangazaka. Mama na mokili tozana ba famille na ba famille. Iko na majamaa na majamaa. Dernière famille na mokili. Jamaa ya mwisho kudunia. Famille ya suka na mokili. Famille ya mwisho kudunia. Famille présidentielle. Iko famille ya baraisi. Ezalaka famille présidentielle. Iko famille ya raisi. Balongwa déjà. Ba changer régime. Iko famille ya raisi. Njo famille ya mwisho kuma famille. Tolobela makambo. Tuko tunasemea famille ya mambo ya inchi. Tangu nasumbaka na chasser ozalaki te. Tuko semea mambo ya famille ya raisi. Tangu nakitisaka embombolo ya nye na chasser ozalaki te mon frère. Atuseme mambo ya bembombolo hapa. Kokotisa nanu batisa na mkozoli sanga na boloko te. Atuseme boloko. Tuzalaka famille présidentielle. Iko famille ya raisi. Moko kamwa na kati ya famille présidentielle batu bazokufa ndenge nini. Me utangalia kati ya jamaa ya raisi watu iko na fariki. Mate bandia ba bombe. Bon, minoko nga penga mnasala ngote. Minoko mboke sana libaku makasi. Tuko kati ya mahubiri hakuna mama. Ndozo mona mama Kapashi. Njoko naona mama Kapashi. Mobate les Nzambe. Mwenye analindake ko tu Mungu. Amen. Nzambe. Mungu. Na pesio nini? Nakufaa nini? Nakabelio nini? Nikupatie nini? Ponga ina mona mokola lelo. Jumi nione siki ya leo. Mama Kapashi. Mama Kapashi. Ebele bakoti mabele. Wengi wanafariki. Basana ba famille bien. Biko na majamaa nzuri. Batanga pe kitoko. Balisoma pe vizuri. Pangu pelouse. Biko pe na mapangu ya bien. Piscine na kati. Piscine kati ya nyumba. Soki nazotala lolenge baninga bazokole. Me waangalie gisi wenzetu wiko wanagua. Unaangalia maisha yabo. Unaona kia watafariki. Niko namuuliza Mungu hivi. Ngai ndenge nini? Mie je. Mosumbi na wesa tono. Mutu iko anayamba kuchoya ya tono. Me uko na nilinda. Otiki nga na bomoi. Uko na niacha na maisha. Batu ya wesa dal. Batu ya wese ya tundu. O basokolaka na piscine na lupango. Benye banaokaka kati ya piscine mu lupango. Banafariki. Nzambe. Mungu. Mobateli na désordre wepona nini? Wenjo nalindaka na désordre. Nzambo azobatela batu mabe. Mungu uko natulinda vizuri. Azobatela pe batu malamu. Uko nalinda pe watu mabaya. Mama Kapashi. Lelo sana batu babomi batu ya kobidi emika. Leo iko na watu
wenye wanajijembika, babomi batu na bamasasi, wanaua watu na masasi, banleve batu, banaleve watu, viole batu, wanaviole watu. Samba ndimi abatela ba. Mungu anaprefere kuacha. Nzambo a desordre. Mungu uko desordre. Ebateleli na yo. Kulinda yako ezandenge moko tena ya bata mokili. Haiko sawa na watu ya dunia. Ngai na okokati. Mishi taweza. Nga na okokati. Mishi taweza. Oloba ya mama. Tasema. Ya kaisala. Ya kaisala. Ya kaisala. Ya nzambe. Ya Mungu. Tumwachie Mungu. Namoni batu babomi batu. Naona watu wanaua watu. Bakundi mutu ya kotalema. Wanamuua mutu wa kusimama. Chauffeur abomi patron na ye. Mutu chauffeur anaua patron yake. Mungu anamwacha. Anamwacha. Banamusambisha pe. Anaenda gerezani. Anekala kimya. Mama kapashi. Mungu njo mwenyeko anatulinda. Mungu njo kwa anatulinda. Aksanti. Tuendeleye. Matea kitoko makasi. Matea kitoko makasi. Wana matea ki wana mbote. Ileko kusalimia watu. Mbote na mama nga na mote mbote na nga lugwa matea. Iko kusalimia watu. Mbote apambo ko sepela. Mi kama niko nasalimia watu ifo furahi. Pesi na bata mabembote na bata malamu mbote. Na wapa watu wazuri salamu. Na teli lenge nzamba zo batela na batu mabe na batu malamu. Na angalia pegisi Mungu iko nalinda watu wabaya na wazuri. Tunanyangula pe Mungu ya Mungu. Ejuro kondima ngai. Siku moja utaniitika. Papa oya tabela kamutu. Me umutu atala gonjwa ka kichwa. Makamuso alobakiza na nzela. Bitu nyana sema kiko mubalabala. Mango bela mtu. Ondimanga na ndenge nini? Unanitika kamuje. Jamais. Kotisanga na chambre à sentiment. Jamais. Uningize kuchuba mapendo. 2021. Unipe hata buzwe 2021. Na matea. Olulangani na matea. Unanipendaka tu kumahubiri. Ifo kusema watu wajue. Bayeba ki olula parole na ngai. Unapendaka njo masemi yangu. Poko betsa batu musuli bako. Utakia kupikisha watu wengine mabaku. Batu musu bakomo loba bokomi na batrena mama kapashi. Batu wengine basamu wakwa batrena mama kapashi Yo mtu alokwa liongo. Chata ngubu. Utia tangubu. Baksa l'hippopotame. Olongeza hippopotame. Daddy, toi qui non na matea Oui. Na zio taibele. Na lobi boy. Oui maman. Kitoko eza nini? Et puis nanya ko obota ma kitoko. Nanya ko obota ma mabe. Est-ce que babota ma kitoko? To babota ma mabe. Nani wa koki kozala mabe? Nani wa koki kozala kitoko? Mais référence na biso ezali kitoko eza nini? Jambo. Jambo sana. Jambo. Jambo. Tuendelee na nasemaka. Tuendelee na mabiri. Angalia. Nakupika. Mumukamate. Quand on sait ici deux personnes peuvent perdre mariage. Union sacrée. Abarito. On s'en va bien. Na sanga ya momino kambuka na samu tama mélange. Namoni. Bon, maman na loba. Te loba. Je suis opposant de tous les temps et de toutes les religions. Niko opposant ya wakati yote na ya makanisa yote. C'est le pasteur Lité Yakanda. Iko mutumishi wa asira. Frappe na le frappe na retour. Kupiga kwa kwenda kupiga kwa kurudia. Batu baloba ki ete ya yo. Watu walisema ikushaurie. Egote yangane logo te. Haita nishauria na kitu. Pete ingate. Na ikunishauria. Pego shanze nga ite. Haita nibadirisha pia vile vile. Olela kikuna. Ete ya kio. To. Te. Ete ya kio. To. Te. Tokei. Tuendele na mahubiri. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. Fujo mwana ngasa kui wakati muinchi. Ona ko papole lango penza batu bebe surtout na église. Enye tatuma ni wapike sana situ kacha kanisa. Nako bete batolo lengwana. Tapika watu wanamuna hiyo. Na papoli yo. Na kupika. Na nyati yo. Na kukanyaka. Na kwesi yo. Na kuangusha. Na bloke yo. Na kukamata ngufu. Okota to hospital. Unaingia hata kwa hospital.
e bale kauki mutoni na kauka, bambisi ya minene babimi masamaki kubwa kubwa banatoka. Vimba na soko vimba na Vimba kama utavimba, pasuka soko pasuka, pasuka kama utapasuka, ogo sale loko tu hautafanya kitu. Eloba papa chéri JB Mpiana Ilisema souverain premier JB Mpiana de la patria, miliki na biberon, miliki kati ya biberon, azalaka na besoin ya mapa te, akukua na besoin ya mapa, kasi mokolo batiaka ina nkopo, mesiku balimutia mukopo, esengaki mapa eya, iliomba mapa ikuye. tata pambolo souverain. Mungu amubariki JB Mpiana de la patria. Oyebisa jina zana posa na yi Tena na ibisi. Ulimwambia suve tu kwa lazima yake. mefalo yebisa ya kutala ngana boloko, Mwambi suve yake anione kuboloko. Fata lo na ndenge obimi boende bien. benga ina telefone, Non benga. Mwambi suve, yebisa na zo luka yi umuite ni kwa mtafuta. mama Kapash. Mama Kapash, Nani akoko botama kitoko? Nani akoko botama kitoko? nani anaweza kuzalika kiana? Tope nani akoko botama kitoko te? Unani aweze kuzalika kiana? Mote ile lo bazo nyoko. Pe kitoko eza nini? Buyana iko nini? Mama Kapash. Mama Kapash, Landa biloko na zoloba. ufuate maneno tuko tunasema. Asali ni. Ndo fina na misu. Na absence na ngai. Unachunga vitu ya mbilibili. Absence za mtazati. Yo za. Tuendelee na mahubiri. Yo zo loba daddy. Abakia kiziba. Tuendelee na mahubiri. Tuendelee na mahubiri. Yo zo loba ya so so jeti. Tuendelee na mahubiri. Bandumba baswahili. Iko infraction. Absence na. Baswahili baza mobulu abasi. Iko infraction. Kukonote batu. Afinga disu. C'est vrai ça. Iko infraction. Fina ngai mo. Tuendelee. Te fina ngai te, ko fina moi sa bakite. Basema yeko na sula ya ngubu tutamufina emisu. Ngamo kutebi combien de fois na fina emisu. Kara. Mama na fini olisu. Tuendelee na mahubiri. Baza mordan. Tuko kati ya mahubiri. Kitoko. Buyana. Absence na. Kitoko. Buyana. Doyo ndo za boy bien. Na fongola. Buti ko sala magam na absence na ngako. Tuendelee na mahubiri. Soge monsieur sito ke nonzi la moko. Mama Kapash. Daddy. Na nyina lo makambo eza très capital. Natafuta sema maneno nyeko ya lazima sana. Ego sunga mabote bele. Itasaidia majamaa mingi. Nzambe apesa biso sagesse na intelligence. Mungu alitupatia hekima. Yango ndezo sala to yeba mabe na malamu. Ayo njo eko inaomba inatuonesha tujue mabaya na mazuri. Pe mabe na malamu muto ndaza na bomoto ndako yeba. Mabaya na mazuri mutu mwenye eko na hekima njo atajua. Na tangu na kala Wakati ya zamani batu babane komona po mutu akoma kitoko na miso ya batu. juu mutu akwe kiana mbele ya macho ya batu, Ezalaki na ba produit moko babane ko pakola ilikuwa na bitu baikuwa banapakala po mutu aksentir ke akomi kitoko. juu mutu aoneke anakuwa kiana. Mutu azozwa movati Mutu ikuwa la kamata movate, ba oya ba monganga ikuwa la kamata ba munganga, akati kati mike mike anakata yo kiloko kiloko, atie yango asali yango pati lokolo ya zazu anaifa pate sa ya zazu, akomi kopakola anaanza sasa kupakala po akoma kitoko. juu akwe kiana. Kitoko eza nini? Buyana iko nini? Zela sikuna bana koyebisa o makambo ya kitoko. Acha sasa nianze kukonesha maneno ya Etapi mazuri par etapi moja kwa moja po confirmer niveau na ngai. juu angalie niveau yangu. Mama Kapashi la nanga bien na bokeni. Mama Kapashi fata bien. Eza na mutu mususu Iko na mutu mwengine
abotama na aspect facial te. Akuzalika na buyana ya sula. Aiko koma na mbongo. Anakia kukuwa na makuta. Batu bakomi koloba mbongo eza malamu batu bakwa basema makuta eko bien mbongo esokoliye sula na mutengemana ebele mbongo esokoliye makuta na mutengeneza. Ozona na mama Kapashi uko nafata mama Kapashi eza na mususu pe azana mbongo iko na mutu mwengine eko na makuta mbongo etikala kokomisa editoko te makuta ekumufikishaka buyana yazaka akubuka iko tu sula yake vile ebele mbongo ozomona mbongo makuta hiyo kunaona makuta ngana mona mutu mususu mini shako na mutu mwengine azoka esa mbongo na yeko kolisa ye iko anya makuta yake itamuguisha te. Hakuna. Nzamba akelaki yo mukuse. Mungu alikutia tu mfupi. Nzamba akelaki yo mulai. Mungu alikutia tu murefu. Eze na biloko musu nzamba chana mokilo kokosomba ngote. Iko na bitu ingine Mungu alifanya utaweza kuuza. Mulai basomba kangote. Burefu bauzake. Mukuse basomba kangote. Bufupi bauzake. Okoboya boya na yo mama. Ule mwenye atakatala katale. Wana kuna nani? Wakukatala katale. Landa fata nazo ko éviter distraction makasi niko na katala bitu ovyo ovyo nazo ko éviter distraction makasi niko na katala bitu ovyo ovyo mama Kapashi mokili eza ko avancer dunia iko inaenda mbele technologie ezomata bitu ingine iko inaenda mbele batu bakomi kosalela technologie watu iko wanatumikia technologie mama Kapashi ebele bazwa chance ya kozwa libala pona kitoko na ye watu wengi walipata chance ya kupata bunyumba juu ya buyana yake ebele pe kaka na mabena ya zwa chance ya libala wengine tu na ile bubaya yake alipata bunyumba azala mabene elongi alikuwa mubaya kusula me azala kitoko na cerveau me alikuwa kiana kukichwa akili kitoko na elongi alikuwa kiana kusula kasi azala mutu ebeba alikuwa bombe kichwa bitu ilipata bombe ya de combat bombe inatoka mshahara babia bango mikolo zo tala char de combat bango baboyi bombe baswahili ile bombe bango char de combat ile bombe ya char de combat ukikunywa inakwenda kutuma tu vita bango nezo bombarde na est e bombarde batu basila hatutamalizika mama Kapashi ndozo mona njoko naona mutu nyuso na mokila komi na posa koma kitoko mutu wote kudunia kwala lazima akwe kiana mutu nyuso akomi na posa basepela na ye mutu wote anakwala lazima bafurahi naye ndozo mona mutu azo forcer basepela na ye njoko naona mutu iko na forcer bafurahi naye eza na biloko mususu mama iko na maneno ingine mama eza ko énerver biso bato amayele iko na tusilikisha shi batu ya elimu na sepela ka mutu azala kitoko complet na furahiyaka mutu akwe kiana kwote aza kitoko na elongi iko kiana kusula aza pe kitoko na bongo iko pe kiana mwelimu mama Kapashi kozala kitoko unaweza kuwa kiana soki bongo eza ya kopola eza ya kopola kama kichwa kwa kuharibika uko tu wa kuharibika mwasi ya bongo akopola mwanamke wa kichwa ya kuharibika mobali ya bongo akopola bwana wa kichwa ya kuharibika siko bongo eza ndenge nini mama Kapashi kichwa iko je mama Kapashi eko kozala mtu ya munene bo inaweza kuwa kichwa kabambi hivi mtu ajo sa jo mystique mama yoso kaisa mutu oloko eza kitoko uko anyagisi kichwa iko bien mutu oloko eza munene gisi kichwa iko kabambi mumwache jo muziki hapo muziki mutu munene mepola uko na kichwa kabambi meiko ya kuharibika
mutu mukie mwingine kuna kichwa kidogo meko na akili iko na maneno ya bien nzamba sala mitu compliqué mtu alifaa bichwa aina na aina mutu musupo somo na ngoya mukie kichwa ingine uko naona kidogo meko ya kuharibika ya mkongo yango moninga na banga mitu abatu te njoo kuona mishogo pake bichwa ya batu boya ya fila tuana moko na tangu na kala wakati ya zamani tuyebaka mutu munene mutamayele tuikwa jua mtu akichwa kabambi iko mtu akili me mitu minene lelo me bichwa kabambi ya leo ebo kimisa mbamu inaweza kukimbiza mbio beti yanga moko sai yangu mutu abazoba kichwa batu ya bana akili papa filme mutu na ngai kamata kichwa yangu ozomona uko naona kichwa hii na maneno nafaka na kichwa inafanana embombolo na mutu kabambi na kichwa kichwa maibwe elingi koloba te na mokili inatafuta kusema hivi kudunia mutu nyonso eza mutu akosala malamu kichwa yote haiko kichwa ya kufaa maneno ya bien bolobelaka mitu me bolobelaka bien te munasemeaka kichwa me amusemake vizuri kitoko buyana kitoko eza na mutu te buyana haiko mukichwa eza pe na munene te haiko pe kubukabambi eza pe na mukuse te haiko pe kubufupi eza pe na mulai te haiko pe kuurefu batu bamemi biso na complication makasi watu wanatupeleka kumaneno na maneno eza na bagarson ebele na bakartio tokoli wakati tunagua kukata tokolaki na bajene ebele tuligua na bajene mingi tozalaki pe salite makasi tulikuwa pe buchafu sana bamapalata na mitu babitu ya kutoka kubichwa pe kitoko te atukukua pe biyana bakanga biso pe bandoki betu kamataka pe balozi kasi tangu tokoli wakati tunagua oyo asombi jini ya sika huyo anauza jini ya mupya oyo asombi keche ya sika huyo anauza keche ya mupya kwa poto batindi bilamba watu wa ndugu ya Ulaya wanatuma bitu bakoli ba mafuta wanatia kalifuta minita kotanga mibali bangeli babwana banakuwa biana olobi mobali ye unasema bwana yewi obala ndoki te shuliza mulio mulozi olinga ndoki uliitika mulozi mobali na yonga na ye na 97 bakanga biso bandoki bwana yako mi na ye kunona seti betukamata balozi tuliloka pe fashi moya mobali na yo wana bwana yako ule mama kapashi na ningina loba nini niko napenda kusema nini toza na posa bote tuko tunapenda ujana kitoko ya mutu buyana ya kichwa okena France unaenda France okuta bango utawakuta basa na bote ya kitoko biko buyana sana basa pe na bote ya mutu biko pe na buyana ya kichwa ekokani pe na mboka na bango inafanana pe na inchi yabo landa makamu nazoloba fata maneno niko nasema nyonso fo ekende na mulongo yote fende kukinda nyonso fo ekokana yote fo fanani lelo bafi bakomi koluka amikomisa kitoko leo kolona wasika wiko wanatafuta tala biloko bazosala ngalia maneno biko bafanya balouer chambre bana louer chumba landa te fata azoloba chambre ne kobote abapende chumba kumambo ya ovyo ovyo balouer chambre bana beba chumba atie valise plein anatia valise ya kujana mangu ozokasa lokola mutu aninga kende Turki uko nani anataka kwenda Turki aninga kende Swede iko anataka kwenda Swede aninga kende Lubumbashi iko anaenda Lubumbashi abengi shooter anaita sasa shooter bakoti na kati ya chambre banaingia sasa muchumba babandi kochange bilamba bazokanga bafoto banaanza kuchange mango biko bamkamata mapicha iko tuma ma selfie te ndenge na monaka jinsi tunaonaka okomona mwasi akangi bafoto wishona mutoto eko najikamata mapicha bafoto mosusu mwasi aseki na foto bapicha ingine anacheka tu ndeti namonaki foto na omoko niliona foto yako moya nalobi mama kapashi yango mpe azongenge mama kapashi pe kwa nangara mama kapashi mama kapashi
nazolela makasi niko nalia sana lelo na TikTok leo ku TikTok kuna tozolala te na TikTok atulale ku TikTok wapi na TikTok nazana uzati na TikTok kuna kule ku TikTok mwasi nyonso mwanamke yote baye na systeme ya video banakia na systeme ya video akolata elamba moko elemba anavala nguo moya kulekelekea abandiko anaanza sasa kutingizika nzoto esalaka boye na mwili iko TikTok binafaa hivi tala biloko bakongole bazosala na TikTok ngalia bitu biko banafaa ku TikTok azoningana iko anatingizika hivi soki asilisi na TikTok akimaliza ku TikTok vile abaluki anageuka pesa mokongo anageuka sasa dendo analeta bitu pele ya lopele analeta pele dendo 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 denda denda soki apesi mokongo kama anageuka sasa nyuma abandi kodenda anaanza sasa kutingiza mwili abandi provocation anaanza sasa kuchokoza watu po tomona ye aza kitoko juu tuone yeko kiana kitoko buyana eza na bafoto shooting te haiko kufoto ya kushute kitoko buyana ezalaka na TikTok te haiko ku TikTok kitoko buyana eza na Facebook te haiko mu Facebook kitoko buyana eza na Instagram te haiko ku Instagram batu bazwi libala batu be banapata batu bunyumba bazwi kitoko batu be banapata buyana bamemi yango na réseaux sociaux banaibeba ku réseaux sociaux après komema yango na réseaux sociaux après kuibeba ku réseaux sociaux changement moko na mboka tomoni te hatukuona pe changement moya kuinchi batu bazofingana na ba TikTok batu biku banatukana na ku TikTok batu bazoloba ba bêtise na ba TikTok batu biku banasema ba bêtise ku kala TikTok esika TikTok amemi biso ngaliasa kwe TikTok inatubeba mokonzi ya TikTok azolia na ye mbongo mwenye TikTok eko anakula aza na makuta ye kimia iko kimya mais Kongo ezokufa me inchi iko Kongo inaharibika ezoshite inchi iko enda na kuanguka nini tosali te nini yenye tuyafanya tokangi bafoto na Facebook nini tosali te tunafunga mapicha aina na aina ku totie bavideo Facebook na TikTok nini tosali tunatia ba te video ku TikTok nini yenye tuyafanya Kongo 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 kei wapi inchi unaenda wapi ndo ozomona mama Kapashi njoko naona mama Kapashi nani akokozala kitoko nani anaweza kuwa na kiana nani akokozala kitoko na nani hawezi kuwa kiana babimiseli biso siko modalité banatutosea sasa shie ba modalité ya bafaux de te ya ba faux de teint lakisa onesha neto yebaki penza ke na biloko yango awa sa mwenye ulijua niko na mabitu yenye hapa Emily mutu azo sala bata bilongi mabe bakoma kitoko Emily njo kwafa batu ya masula mbaya bakwe biana kasi bafo de terre yango so bani bazo Emily ayena basil anakia na basil ngapela za kati sekiriti yokosa mwana TikTok yepeko mtoto seke makia nazote ya concerné azali awa bakonserne bazawa oya awa oyo nini yelongi ya sula pona monaka pe air moko moni bafi bapakolaka produit moko wana monaka lokwa mafuta ngulu yote banatiaka yo tala kapuna nyoza de amari oyo nini mama hii ya wapi Sephora komo nango Emiliko mystique Sephora oyeti na produit o basil ozomwa ba logo nete nazomona ba logo na ye komo nani Emily Emily na anglais yango yo Stillwich Air Stillwich Airways yours Emily tutakia kuganga basiporter bagangi tutakia kulalamika azimosi mbonga beda chou mbonga pe de choix na kele tale bato musu mbongo elinga bango te 400,000 fois yoko sur la ngo mwasi yo bina so yo zaki te aza mwana mke to pe ko iko mtoto kidogo tutamupa ngapi aza mwana mke tala ashende kupotea aremoke ambo fresa olia lukata teka bosi atamuita tena akomisa su cri asika wewe bosi atamuita tena bakopesa mbongo pese mbongo bosi atamuita distraction na mateya na ngai pardon yo mwana ba supporter ngate distraction mwasa
akopakola ba fond de teint mwanamke atapakala ba fond de teint mwasi akotia ba cils atatia basil akotia ba brillant na mbebo atatia ba brillant sasa système kumalomo changer maneno asi na badirika nauti kotala video moko mwasi azolela naangalia video mo mwanamke bazolinga balatisa eloko ya litoi na lolemo biko apenda bamutie kitu hapa bazotobola ye 2 semaines okolia te potopoto lolemo elata eloko ya litoi lolemo ivale sasa kitu alisikio yo lata na mbebo woko no kumbebo ça va ça va zoteya me nazokweyisa makaka ata niko na obiri me niko na angushwa kapashula mama kapashi mama kapashi nasuka tosilisa émission tumalize émission aza na mwa adir mpona niko na kitu ya kusema kule mwisho kapashi na sime glisse na nabose oebite bana babongo oui ser nani utabakia ofanda na bango trop ba pasteur ba collègue mais ba collègue ya kazi distraction mama kapashi nasilisa mateya nimalize mahubiri azala na ye mabe alikuwa mubaya toyebe eloko ekomisa ye kitoko eza produit tuijua kitu inamufikisha kianeko bitu ya kupakala produit babitu ya kupakala produit ishamufikisha mubaya apakola biloko nyonso akokopakola alishaka pakala bitu yote nye aliweza kupakala koma oyo akomi jua kuwe gisi iko leo kasi mama kapashi mama kapashi shokofu hapa Mswahili iko na tentire ya kuzaliwa Mswahili ake na tentire ya bamomi iko ya babibi iko ya kuzaliwa tutapigana nabo tu vile tutapigana nabo ebota ba problème tika kobimisa secret tutapigana nabo tika boko batikeli tika te etelisa towuti na bepoki ya kebo tunatoka kumepoki ya kebo towuti na bepoki ya bashisha tunatoka kumepoki ya bashisha shisha toke shisha wa diaspora ngati na beto ba mama ba shisha te pasteur asa sa ko ba jeter te mama nga na te aka na ba geste twateaka na exemple ba mama ba shisha shisha ozomona shisha wa waka pende wa washika pende wa washika pende osala kupenza tosakani touti na vie ya se lelo nzambe asali biso ngolu tokoma place oyo tokomi leo ti kwenye tuko kasi mama kapashi mama kapashi kitoko buyana tomona ngo na mboka tuione kuinchi kitoko buyana makambo ya malamu tuione kumaneno ya bien kitoko buyana na bongo tuione esala kukichwa itumike parce que kitoko eza mabele ya pamba buyana eko lobi ekokota na mabele kesho etengia hapa kasi eza na kitoko moko me iko na buyana moja oyo etikalaka na mokili enye na bakiaka oyo kudunia bakoko ya bakoko bakoya enye batu na batu bakokuta bataikuta makambo wana ya kitoko batakuta bitu ile ya bien bakoloba bakoko na biso basalaki mosala ya bien batasema wazazi yetu mwana walifa moko bitu te ya bien bakotemoigne bote ya koko na bango bankambo yetu tutabatemoigne bakotemoigne misala malamu tutatemoigne bitu ya muzuli tala bakoko ya bafrançais ngalia batati ya bafrançais tala bakoko ya baportugais ngalia bankambo ya tala baportugais bakoko ya bajaponais ngalia batate ya tala bajaponais bakoko ya baaméricain ngalia bankambo ya otali baaméricain bakoko ya baninga ngalia batati ya benjako unafurahi ke basali makambo ya kitoko unaona ke banafanya bitu ya muzuli kumainchi yabo mpona mutuna mutu akubariki kwa ulizo mutu akubariki kwa ulizo
buyane ko nini mona kitoko na beauté leo batu biko banona buyana ku beauté tolingi kitoko ezala lokola ya sule kauka tunapenda buyane kwesa ya sule kauka aza kitoko na elongi iko kiana kusula azosala makambo ya kitoko iko anafa pe bitu ya bien sule kauka grand frère sule kauka kitoko ezala lokola ya bedashu buyane kwesa ya bedashu aza kitoko na elongi iko kiana kusula aza pe kitoko na misala iko pe kiana kumakazi tolingi kitoko ekokana na elongi tunapenda buyane fanane na sula elongi eza ya koseka sula eko ya kucheka mboka pe seka inchi pe eko ya kucheka soki elongi eza ya kolela kama sula eko ya kulia soki mboka eza ya koseka kama inchi iko ya eza kucheka avantage iko avantage ozolanda mama uko nafata nga namona mutu mosusu soki azotambola mimi ona mutu mwingine kama eko atembea bozokasa lokola ndeti azolela mukwania kama eko analia me soki oye na foye na ye me kama unakia kujama yake kimia eza ndenge elongi na ye iko namuna ya sula yake elongi na ebotama ya sula yake lizalika sa kameleo namona mutu mosusu naona mutu mwingine atambolaka elongi na esa lokola azoseka mutu mwingine sula eko sa ya kucheka me kende na ndako na ye me wende kwake kunyumba kimi eza te batu kolela kimi hakuna batu kulia na kulia madami na ekanda bibi yake asira otunaki kesio kitoko uliuliza ulizo nzuri Mungu ndio alikuinspire biso toteyi shie tunahubiri ozolanda uko nafata tolingi mutu nyonso aseka tunapenda mutu wote acheke tolingi bikolo nyonso eseka tunapenda makabila yote icheke ezala te ekolo ezoseka ishikwe kabila iko inacheka ekolo ezoseka te kabila hii ingine haicheke ekolo bazolela kabila hii biko banalia ekolo bazosepela kabila hii biko banafurahi ekolo balelisaka bato kabila hii banalilishaka watu ekolo oyo bazomimona makasi kabila hii biko banajiona sana ekolo bakomi lolendo lisusu makasi kabila hii biko tena na lulendo ya kupita wana ekolo nini iko kabila nini eza ekolo nini kondeko na ngai iko kabila gani ndugu yangu ekolo oyo kabila hii ekolo na biso oyo kabila yetu hii bazomimona ekolo oyo biko banajiona sana mbonda ndugu yangu mbonda usambwisaka papa na nga makasi tuko tunasemea kabila atusemee baba tuko kati vraiment mobile tuendelee na mobile mboka mobimbe seka inchi muzima ifurahi ekolo ya bakongo baseka ekolo ya kabila bafurahi wala bangomo ekolo ya bandundu pe baseka pe kabila pe ya bandundu bafurahi ekolo ya Equateur pe baseka kabila ya Equateur bafurahi kabila ya Lubumbashi bafurahi wana kote na bino partout ekolo ya Kasai kabila ya Kasai bafurahi yaza kote kuna ti kabila ya Kindu bafurahi tango be yaka singa batembe nokonza mote ya mabe na sumba yango na sumba na dezoga yoko ebinye na ngai jamais nayebi nde kolela na o ntango zonga normal nabima wa mabaka peshi nabima bosala tu ya koboya baboyi ya kukatala balikatala biso tosuki papa zala mokolo te ndeko na tuko kati ya mahubiri ya kukatala balikatala pourquoi posa bêtise est-ce que tuko asimea bêtise obie tuko kati ya mahubiri tuendelee na mahubiri sala attention tuendelee na mahubiri mutumishi tango tozoloba econcerne mama te econcerne nde biso mibale atuseme mama tukwasema wakukatala walikatala yo na nganda tuko kati ya mahubiri ya koboya baboyi ya kukatala walikatala ya yoto yanga
Yaye moko. Est-ce que tout quoi semer ya yo moko ya yo moko ya kukatala bakatala chaka ya yo moko semer bato Ya ba mariete. chaka ya yo moko. walikatala La ligne. tondela na maubiri tuko kati ya maubiri bato basepela na bêtise Ma yera mukongo. Fait. ozona na mama kapashi uko nafata mama kapashi biso nyonso sisi wote kitoko yelongi buyana ya sula elakisa mpe bomoto na biso ioneshe pe kati yetu kitoko ememi buzoba makasi buyana inaongeza maneno mingi ya mabaya kitoko moko buyana moja mibali 5 banaume 5 kitoko moko buyana moja basi 20 baamuke 20 kitoko moko buyana moja ezosala mabe makasi iko inafaa mabaya sana ozomona Ouais. kitoko moko bana 40 buyana moya batoto 40 mutu akobokola mpe aza te mutu akubalinda pe haiko mama kapashi mama kapashi nalingaki leson ezala telema kitoko ilipenda leso makambo iko nalobeli eza vizuri très profond maneno enasemea iko Bandeko vrema na vizuri ngai. wandugu yangu nabelaka na nga mutu nagonjwaka naza kichwa conscient ya maladi onga nabelaka niko konsia na magonjwa me yenye makambo nagonjwaka. nalobaka maneno eza nasemaka ya solo iko ya bolanda kweli kwiti te usifate bolanda kuti. maladi ya mutu te usifate kichwa bolanda yangu oyo nalobaka mufate bitu mutu niko aliboma nasema bakoprofetize mpo na yo mutu pe bazimu anaweza mutu aliboma kukwambia profetiza mpo na ngai mutu wa bazimu shaka un profetize jour yo mpo kobela mutu anasema siku mwa uwepo utakuwa na bazimu yango mpe sana nabela ayo pe ni shake gonjwa le 11 décembre le 11 décembre biso nyonso na village Chetemba sisi wote tutakuwa ku village Shentemba tema bandeko tokutana ebele wandugu wote tukutane pale ya kosoutenir mama Jeanne Witaba tukie kumsoutenir mama Jeanne Witaba album La Main Invisible album La Main Invisible emonanaka te mukono yenye ayonekanake iko mukono wa Mungu ya kobika tukie tuone maneno le 11 décembre na ngonga 15 le 11 décembre 15 na heures village Chetemba pale pa village ngai Shentemba mpe mutakala na nkolo na kozala wana nipe utupu ya Mungu takuwa tous pale les amis de pasteur Lité ya Kanda wandugu yangu wote wa pasteur Lité ya moko Kanda tazanga tukwe pale sisi wote yeyo ye huyu mama Jeannette mama Jeanne Jeanne Witaba naza muta maladi ya mutu mama Emonani. niko mutu wa malali ya kichwa Mabanga. Liste. Bongama. nabwaka nani natika nani tupe nani niache nani okutanaki na prophète Marquis Namonaki. ayebisaki yo nini mpo na ngai Abinza mapamboloka. prophète Marquis mosali na sali nzambe anasema Mungu akubariki nasepelaka ntango namonaki na kati ya range wewe akumbaka kitoko boye Mungu prophète amubariki prophète Marquis te Mungu amubariki elongo na baangelu te mama iko pembeni toujours ya baanje ozolanda mama Holanda. uko nafata mama soki tobetisi libaku kama tunapigisha watu mabaku c'est normal iko normale monoko elobaka mingi yango esumukaka mingi kinywa yenye nasemaka mingi nye napataka zambi bele yango mingi tozosumuka mingi shi tuko bato ya busemasema nyoma mazambi iko mingi elobami na sakwiti enye nasemewa chini ya pombe kozwa yango na vie normalité ushikamate mu maisha zwa normal biso na 3e degré ukamate ku 3e kozwa degré na 1er degré te ku premier degré ko bazwa kifo na 1er degré balalisa biso na boloko benge balikamata ku premier degré ndeko yo betulalisha ku tosengo na boloko 3e degré we tunaomba uikamate ku degré ya tatu vie na biso na comédie juu wache maneno yetu ikwe kukuchekesha merci na papi bunzi mais c'est français papa français papa français nzamba pambola yo papi bunzi misika bizwami yo Mungu amubariki nzamba pambola Jino Mbonda Jo Mystique tata pambola bino bisika Jino Mbonda Jo Mystique Mungu awabariki bino bisika bizwami bino na bosanité trésor masa loboko wa Dirban ouais. tata pambola yo otisi masa loboko wa Dirban bosala ndenge bolobaki ko otisi masa bolobaki ndenge nini umeli bo otisi masa vraiment Mungu awabariki Didier Kabishi mutu wa dollar Te Didier Kabishi pe ça. Didier Kabishi bosala ndenge bolobaki ekosala bien makasi nano basali te me basala ndenge balobaki Ba osala. fo ba ifo louange kalala yenda simbi Dirban tata pambola yo MK Force tata pambola yo les jeunes millionnaires Philippe Zamalek
tata pambola yo nazoya bientôt Philippe Zamalek nazoya wana nzamba pambola yo na bosanité na kati ya Djobour tozana moko na bino pe mibale na bino awa na kati ya Kinshasa ba bon séjour soyez les bienvenus Fabrice Ngitavu tata pambola yo parking ya ba joueur Ngitavu Fabrice awa na mabele ya bakoko na yo Eridi Boyoko le grand artiste oya betaka na kati ya Djobour mais tozana ye awa na kati ya mboka pona ko sepelisa pe biso awa na mboka na mboka bakoko na ye na kati ya Kinshasa Yannick Kinia acteur à filmer bazon di mayote Yannick Kinia Rombox ego sala bien ceux qui bandimi yo pe ego sala ceux qui toko makasi Prince Sasa le sénateur en vie sénateur nanga Prince Sasa molonga nya mama senti anzamba pambola bino botika nganga ite mon patron Mohamed Moleka le seigneur de la ville tala ville nenge komi kimia pour Mohamed Moleka ye wana molonga ni ya mama Charity Moleka tchelanga poison na lia poison kasereka poison na kolemba yote na kolemba yote poison kasereka nzamba pambola yo nzamba pambola ba oni subusa na Dubai kulutu bienvenue ka Kiankibe restaurant Warren azongi azaki na matanga akufela ki mama azaki na matanga kola la pomite soko ki restaurant Warren restaurant Warren batu nyonso boza na kati ya Dubai bato bokena ba vanka soki boningi bolia bomela boluka kaka esika ko bunga te restaurant Warren bokozala jamais déçu na continue mo États-Unis moké Maître Patrick Mpiana na kati États-Unis tata pambola yo Jogo Sadam Indala tata pambolo kuna na kati États-Unis Jogo Sadam Indala Jogo na ngai Sadam Indala lalaki pongi totango bakangaki mosako le mutakala na nkolo Jogo Sadam Indala nzamba pambola yo batu balalaki pongi te baolala ya wapi bakolala to HPR de moi ne la kae la kananga HPR de la tisaganga kaka boye ko lembanga ite ebele balakanga basala te mais HPR de yo la kaka po salaka garçon chameau tata pambola yo héritier mpaka 7500 giga pese loko zwe loko na kena Suède Nzamba pambola yo tika na kende lisu na France ba français bazé belé maître Toura Mboma champion Edgar Moulele Nzamba pambola esika na kota bonganga Pablo Kitambala maison Kitambala Aristote Kitambala Nzamba pambola Nzamba pambola bande konanga nyonso bisika bizembino soki ebebisa émission ebebisa ngai nayebi ke un jour bato notanga bakombo bakokanisela nga kaka ata baboyi kokanisa mais un jour ata basi na bango ata bana na bango bakokanisa ngai omoni banyonso na bwaki moto apenga eloko aza te mais nayebi un jour bakokanisa considération on a besoin de l'autre. On a besoin de considération. Tika, yo le bagamabiti. Merci. Parce que il colonel. Accent kwa watu wote yeko la tufada. Mon général Ami Sikumba ditango fort. En tout cas mon général Mungu akubariki pali popote penye umepatikana na kazi mzuri yenye uko unafanya muinchi yako mon général. Mungu akubariki. Mon colonel Seguin, colonel professeur Mungu akubariki. Polo Lumpumpu. Mabeke kwa kuyala. Polo Lumpumpu mabeke kwa kuyala ntuka. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Oui. Bosse Didi Ngoma. Boss Daddy Ngoma. Boss Daddy Ngoma. Boss Daddy Ngoma na Brazzaville, Pointe-Noire. En tout cas, Boss Daddy Ngoma. Boss Daddy Ngoma. Mabongisi déjà tozali na pasteur lité ya kanda pona koya ko rejoindre toujours Brazzaville. Elongona Lukamba Zododo atetuka na Brazzaville. Tutakuwa pe Boss Daddy Ngoma tozoyo kaka me to sentir ngo pe Boss Daddy Ngoma balobi boss moko bakota kadut te bana be nyonso bayebi na trafic Daddy Ngoma jamais vu. Donc John Sandenga, Docteur Jérôme Mounyange. Docteur Jérôme Mounyange. Corona Pio. Et Sili. Docteur Jérôme Mounyange. Troisième vague.
akataki yango déjà esesili kisi ese bimi déjà bimi déjà donc docteur Jérôme aza kasi ye tokendaki kozwa ye na mboko nini na Madagascar ayaki kisi eza awa oyokaka yango lisusu lisolo yango ya covid tozofuta $45 na aéroport luka docteur lobo si omeli kisi ya docteur esili nango docteur esili nango soki ozwi omeli esili nango donc docteur Jérôme Mounyange Aimé Panda kubariki pali popote Papi Lokisi père des orphelins Papi Lokisi esika bozali merci beaucoup émission tosuki wana mon colonel Tshisekedi la maman Denise Betou merci beaucoup mon colonel Tshisekedi oui et Keyo Monsieur Silma. Telibanga suka pena o ene sekele mone kalia ki pas Denise. Madame pas maman Denise Betou. Maman Denise Betou. Maman Denise Betou. Maman Denise Niakero. C'est relié pe kuna. Tous les côtés. Non c'est pas mon colonel Tshisekedi ya maman Denise Betou. Ya maman Denise Betou. Maman Denise Niakero. Wana maman na biso. Wana maman na biso. Oui. Excellence ne tombera jamais. Oui. Wana mama biso tutaki mutu papa ke pena kotala etino hôpital hospitalité nde Nzambe azwa lokumu to ka respect Nzambe azwa lokumu tanga ite obi keza agenda eza ya koma agenda tutanga papa tuta boka makana na kontele papa ya kotala hiyo turo ngaso na moni comptage ya papa Jilombo na tongo papa ya kotala ngai pona moni na kobelela yebo ya kotala ngana siku kwa so yati wala siko fosa apena mutu a filmer caméra ndenge ba filmer ngata ba bwaka ngai bon ba filmer petango na ko ina contexte système bwaka mi meta okoyoka kaka o atanta lisasi boko kozwa la matoi yo na la tanta ngana ni longa Nazani longa mbuma mama. Aya nani aya. Nazani longa krima kima. Aya bebe na bokozi. Ano ba sikatisu na ngona longa ba yeba teke wana dadi. Ba olba mo krima. Nyata mbuma mo kamate. Ngupika. Teka ba pode bata chokote. Biso ba pode bata chokote. Oya baba to ba pembe. Olingi pembe. OK, mwindu olingi mwindu. Ruth Bote. Ayebisinga nazala ha place no zaka wana. Zaka wana ponga pena posetelenga na kie osalinga bien de singa rich bato batunanga pakola nini ozopakola nini mikolo na zao donc depuis na oti sida fo monte kana yindi mais na yindi te na pesi ko chocopo donc faisait ba produit Ruth Bote ko savon noir quoi savon noir eza pona ba moi biso pe bata mwindoti ba mwindo salinga ne zo longo za savon noir niki oui donc savon noir so salila ngo elongola ba biloko wana OK et nourrir peau voilà bato o bazana ba monike mabumu esala mo ndenge bate yango ya Ruth Bote ezali obandomela ngo chaque soir bato bazana ba bouton belé sala wana manjare o esa pona ba bouton o esa pona nduta o bazana ba nduta bo consulter Kapashula bo consulter Malika Manya boyi kozwa ba produit et bato bazana na kuna bato kini basomba na kini parce que tona ba kisi nyonso ya ba fesse po ye minene ezali tika boy poitrine neti yo boy eza mibali muso alinga mwasi na mais kuna eso ezaka mwasi poitrine eza minene voilà lèvre ya mbebo neti ba musicien balinga ba mbebo ya rose OK ba garçon o en tout cas retifa aider biso ba biloko ya mo ebele ngalinga na ngara na mwindu bona za moi c'est mieux que na chelo côté na ba lèvre eza ba lèvre là bon, les papiers. Encore. Montre les papiers. Voilà. Voter. À rose parce que même ba jeune et belé ba quartier oh ba comment benda ba bemba ozo ni kota Pepsoda ziki si on bebo lo ba kote sali ba pota oyo ngolongolo pero tize ki sote oyo eza okupakola ngo na ba fesse na yo na ba katikati na biso ya ba fesse neti soko sokoli ndeti ba journée mobimba ba intimité ba fille ya ba poitrine ya minene makasi na bozwa aba tozali na ngo bobenga poitrine o mobali na wa mesa na solo nzoto na o solo nini oyo zo mesa ntia mobali c'est ça solo nini il faut tango na
katikati ya banini omoni balèvre na mbuma na biso ase otia yango pene likolo nango wana eza na inconvénient eza te parce que eza naturel surtout mpona bolingo mpo bafille ebele balinga bolingo bafille ebele oyo omonange mobali remorkage na mwa moko asala kokaka mbala moko te oyo asala kokaka deux fois te ntango tu papa yoka kogute babebi ya rite bote yango oyo toza nango déjà na marché oyo aza na besoin nango contacte kapashula ocontacte josman ya malika okozwa baproduit banimero na biso kaka baoyo bayebi banimero na biso mais tokotia mpe nimero ya rite. Papa, oredezo yango est-ce que biloko yango eseyaki kokoteleza wapi mbote na biso mbote mama kapashi yo mpo zawa awa na oredezo na contener oyo bayebisinga serie eza wa makasi eza mpe na agence ya mbongo soki otindeli mutu mbongo mpo na kozwa yango eza facile kobosana te oredezo eza mpe na flat hotel bino bato bovandaka libanda mboka kolala na bakondition ya kitoko luka oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Baye kotikela yo. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama be biloko ebungaka pamba. Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapashi, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Maman, arrivage est lié. Mama zala bopeto mwana mpe azala na bopeto na ye turo eza 2021 baage nyonso na mam elie babasket basonda de 0 ati kosala na lombangu boya awa na mam nyonso ezali mama bomisa bana po yango nde bokasi ya baparent mam eyelilo nyonso. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Kapage TV. Kapage TV.